Judith, maman Judith, je suis avec ma fille. C'est papa Juna, papa de Gandhi, Ims et Dadju. Allez. Suivez-le. 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 Bote bandeko nyonso partout ici que ezwameli bino ngai wa bino Marie Laure Mwaka animatrice na bino naza présentement en Suisse lelo toza le 9 mai 2019 nayaki mariage ya mwana Zoro Mabiala oyo kozala lobi le 10 mai 2019 awa na Suisse na Lausanne. Donc nayaki banda lobi mercredi. Donc voilà. Merci Zoro Mabiala na ndenge ozolinga hotel hein. Oboyi na vanda na nga na ndako ya bato. Abi na mpepe mpepe. Bozela non. Bozela mo mukie. Bozela mukie, pardon. Voilà. Naeli bino témoignage ya Juna Janana. Naoloba Junana. Bolimbisi. Et ça, Juna Janana. Voilà. Témoignage na ye moko. Jusqu'à pona kokena makambo na suka. Pona ndenge batu bazolo bake. Babeta kie na bar alangwa ki masanga. Yango wana babeti eliswe vimbi bongo yango moni nazo la bino ba témoignage soki nazo témoignage nazo la bino pona ko confirmer que Juna Janana babeta ki na bar te alangwa ki pe masanga te ba kotela ki ende na ndaku. Voilà. Alors boze ana la bino enregistrement ya yemoko enregistrement sko ya yemoko Juna Janana a expliqué ndenge zalaki. Comme ça, bato ya tembe, bato bazolo bake babeta kie o alangwa ki masanga. Alangwa ki masanga. Yangwana babeti eliswe vimbi. Pona koloba keza bongo te siko yemoko siko Juna Janana alobi. Boza na tela bino enregistrement na yemoko a expliqué. Na tela bino liboso non? Ouais, siko oyo. Na tela bino ya yemoko toyoka. Oui, allô, bonsoir, petit nanga fila, donc, mon pas ménageur, mon boulot, donc, bimelinga, wana, malfaiteur, n'a pas cagoule, 5 personnes cagoulées, donc, il y a grave. Donc, il va côté télévision, bombe, lacrymogène, nanga, ina bana, na femme, donc, il y a grave. Donc, petit le comment est longuineuse, mon wana, donc, a sauté la fenêtre, la bengi banakobino bambila, donc bana baki traumatisé, donc la côté télévision, donc il va le kabambongo, ba monene ti ba gimi si bati ba mbongo ezali awa. Et papa donc ezali grave parce que il y a un niveau la police scientifique déjà basi ba localiser bango, donc na basi ba eden na bango, basi ba trace na bango, le quoi caméra za liboso na ngaya wa Angela basi immatriculation ya voiture na bango Peugeot ba 5 personnes basa ba africain, donc ba kagoulé bango to kagoulé ba bosani kutu batang bakini ba bosani saki na bango na ba kagoulé na ba bloc ba trace na bango ba uza bango. Vraiment merci nous passer na bien alors, donc ba uza bango na ici ko ça va liso ezongi na ngo bi et touché te liso ezongi na ngo bien. Je me sens bien na ça c'est ko bien mais c'est fonga na ngo kitoko ça va. Mais ba uza bango kalatia ba lokola ba mettre gimsi na daju bango bana to ba direct to za bango ba tie ba caméra partout bazo landela ngo na au niveau quoi. Donc gimsi na asi boko ka to na personne suite bazi bango déjà ba uza bango déjà. Merci. Allez, bonne soirée, merci. Donc voilà. Vous avez un carte enregistrement. Boyoki sikoyo. Wane zalaki o na to lax na ko sabino eza yemoko Juna Janana apesi explication. Donc ba o nyos bazolo bake ba beta ki na bar pona kuti eza bongo teo yemoko boyoki na munoko na o eza enregistrement mibale na yoki sibino pona ko confirmer que Juna Janana artiste na biso Juna Janana ba beti na bar te pona kuti wa melaka masanga lokuta miyibi ba kotela ki na ndaku pona bana na baza na mbongo ebele boyoka siko bo comprendre
bana ne baza na mbongo ebele parmi ya miyiba kotaki na ndako wana bakongole mpe baza na kati eza kopi ya bakongole moko baza na kati mpe babenda maître babenda Juna Jana na mbongo mpo bana ne baza na mbongo toyebi maître Gims aza na mbongo Dajou donc aza na bana baza na mbongo voilà yango mo babetaki eloko ta obakisa eza te mpo ye moko aexplike donc voilà ezalaki ngai wabino Marie-Laure Mwaka oh Marie-Laure oh Mwaka Marie-Laure Mwaka bona katikati ya nani ezalaki ngai wabino Marie-Laure Mwaka en direct na Suisse naza présentement na Suisse na Lausanne Zoro Mabel azweli nga hotel ya kitoko malgré na olala nga moko kochimo lezo make zela lakisa bido nazanga moko kochimo lezo make kwa rosé na kati ofongoli vajo a rosé posa na luka nzambe sima kochimo na nono Zoro Mabiala le big boss bisous motema ya batu ya cheval sans tache Zoro Mabiala le big boss merci beaucoup Eric Mouya motema ya batu ya nana na Montréal naza na Lausanne mariage eza lobby le 10 le 10 mai moi na Zoro Mabiala zobala mariage neza lobby ya on ayaki donc talaka Zoro Mabiala ya kati mutu nanga vraiment donc famille na se respect sambas famille donc mariage nyonso nazanga raté donc voilà lobi no tela bino live ya mariage ya moi na Zoro Mabiala ndenge tozala na mairie tindenge na soirée ma nyonso ndenge koleka bozwango en live na les news des stars et puis na média en ligne TV voilà na sukia ouais merci beaucoup na bandeko bokomeli nga kombo ya maquilleuse na bosani muta komeli ngai merci beaucoup na obenga e posa na nga maquillage lobi bo ba chino baza na Lausanne te nga ba masanga mabele chaque semaine chaque jeudi lelo to jeudi non yambo moi na osanga moko ba masanga mabele pour mabele na eza toujours ngebungebu eza toujours minene pendant ce pesa pelo bisous na bande nyonso Sœur Louise Ndona merci beaucoup na cadeau PC pas Didier Nzonga pesa ngai Sœur Louise Ndona merci beaucoup na France Florence Bandu Emenea Bolimbi sinazwa qui appelle donc voilà Antonio Mbungu na Genève ba sponsor na ngai Antonio Mbungu na Genève Sœur Joséphine Lifaefi na Hollande na laye bambote na ba sponsor na nganyoso Lito de Castro Kanangola na bosanaki Lito de Castro Kanangola voilà papa daki mafuta boutique Schengen na Montréal le grand prêtre na Montréal Emanzal motema ya bato Sœur Brigitte Kiazola bambote na yo iget kamandi motema ya bato ya Jules Mwanamputu le grand monsieur Jean-Philippe Pelé Deo grâce Muzungu na Anvers Chantal Bola Papi James le plafond de Genève mobali ya mwindo ngolo ya papi otali mobali okubisi nzambe Papi James le plafond de Genève Ogazi Manhattan Pati Bofondo donc voilà Blaise Labamba à Kata Montréal Britney Kisimba ba Fossette na Belgique donc voilà ba gros bisous na bandeko nyonso tout bisous en passant na zana lingwele te bopesa age nyonso bopesa na zana lingwele te merci ba maman lingwele mbote na bino bisous Judith maman Judith je suis avec ma fille c'est papa Juna papa de Gandhi Gims et Dajou allez Judith, maman Judith, je suis avec ma fille. C'est papa Juna, papa de Gandhi, Gims et Dajou. Allez, Judith, maman Judith, je suis avec ma fille. C'est papa Juna, papa de Gandhi, Gims et Dajou. Allez. Suivez-le. Suivez-le. Suivez-le.